Ria. Vraiment, débutez quoi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba ango abijamba kotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye ngitokwe www.ehpmedia.com. Mbote mingi bandeko balandi bongo kumuntula nakanisi ete tozali kosola pamba te bino nyonso bozwi libakuli makolanda biso tozali kosola pamba te bandeko ya mpoto bazali kotuna mituna mingi misusu basala bongo mbula zomi na mpoto mibu tuku mibale mitano koleka tango suba yebaka te soki baye na Kisasa to pe na mboka Kongo nini bakoki kosala yango wana libakuli lambo beti nalingaki ete na sola na ndeko moko obinyo so boyebie okombo ya Filemon Fadiala kasi ye moko akomitondolo pe lisusu boyeba ye malamu koleka ebongo tokokamola tokosombitina mwa makanisi na ye na tina litali bongo nini ope bokoki kozwa po ete bosala pamba te boyebi ete tolobaka na lisesiete maboko esalama oyo enika moninga oyo pe enika moninga likanisi na bino kuna ekosunga pe mboka ya biso pe awa ekosunga bino kuna na tina ete nini tokoki kosala po ete tosunga na pe mboka na biso ekene malamu mbote mingi bokulaka Filemon Fadiala mbote kumutula nakanisi ete bandeko ntango bayoki na tangio lisusu balobi wana kumu akoseli ye makambo to mpenza ezali ye yo moko mitondolo mpona bamoni mbala yambo bayi basu kombo na ope mosala mwayo nga komona nga Filemon Fadiala nazali mosali awa na RTC na service à comptabilité nakanisi ete bandeko balandi bino moko boyoki pe botondoli kasi papa Filemon bandeko bazali kotala biso na mpoto bisika biso na Kisasa bazwi libakwa kolanda yo balingi bayeba lelo soki ndeko auti bongo mpoto aye na Kisasa to paye na Kongo eloko ni akosala po ete ye pe azwa mwa lomeya pe po ete atombola susu bongo mboka na biso yo tobi tozali moko ya mamakanisi omekana no kusunga pe bandeko bon ngai namoni kokende poto ezalaka penza importante ke mutu akende kaka poto po aliaka biloko kitoko kuna azwaka mbongo asombaka bilamba cher mais kokende poto eza kokende kuna kofandisa makanisi koyeba kotala nini oyo kotala avenir kotala nini ona kokosala na avenir alors pour ngai penza eloko namoni eza nanu ya liboso penza eza prioritaire eza mutu a investir nanu neti na lopango alona oyo tolobaka tobengaka na lingala kolona tango azwi mwa lopango na ye elobi te ke mutu akamata mbongo a réunir mbongo ebele asomba lopango mbala moko abanda ezala ya soki ya monene te na muke osombi mwa terrain na yo obandi kotonga muke ti okomona ke lopango wana ekobotela ope mbongo soki osali otongi lopango na yo otie pe balocataire ou soit soki makoki ezali otongi mwa flat na yo batu bazofanda baza kopesa yo mbongo na yo ata batindelaka yo mbala moko te me mbongo eza kokota na ebomba melo tokobenga yango neti na banke baza koversele yo mbongo na banke oza na yo bien mpo na ngai eloko ya liboso mpenza yango wana kotonga ke tomonaka kolata epesaka nzoto ya moto merci te ya solo bandeko balandi tolobi te lito ekufaka nzala te oyo nyonso ayoki pe moko ameka penza kososolo nini ya malamu okoki kozwa kasi bokulaka Filemon Fadiala toloba boye baimpoto balobi ete awa pe na Kisasa bino bayi Kisasa bandeko bozali kotungisa pe bango mingi akoki kotinda mwa alome ete bosombela ngai mabele botongela ngai ndako omona be kwabu bolei yango bomeli pe yango wana mingi bakoma bongo na bolembu wana bakoma kolinga ete tango azwa ata ndeko moko bayebani kaka moninga to basalaka na ye to pe bakolaka na ye nesika ete yazwa bayi libota po ete baleli mingi na makambo wana misusu pe kaka pe bayi libota te na baninga mosusu bakosala be kwabu yango wana mingi mosusu balobete basala sikoyo boni po ete nani penza malamu obayi kosala mosala po ete batinda pe mwa lomeyawa basoma mapango na likanisi opesi bino moko pe bayimboka boko tungisa pe bango mingi kuna na likambo litali bongo e monoko nguma kwabu na kumelaki bango bambongo okoloba boni to poko pesa toliboni na bana poto to na ba obasaka makambo wana eza nde baza pe na mwa raison na bango
po tomona mingi ezaka ba membre ya famille tango mutu atindi mwa lomeya na ye akaboli alobi oyo eza pona ba besoin na bino oyo eza pona bosa elanga eloko boye bango bamoni na makanisi na yango ke oyo ye atindi wana ezali moke par rapport na oyo atikali nango bato babandi kosala ba calcul ka neti atindi par exemple atindi $2000 c'est que atikali kuna na ba $100,000 or eza bongo te soki mutu atindi mbongo na ye eke akaboli alobi non oyo eza pona ba besoin na bino oyo mususu bosombelanga mwa isika donc tozala pe quand même na bomoto ya koyeba ke non mutu wana pe place afandi kuna azoluka tango azoluka kuna o atindi aza pe kopimela biso te na ndambo ya pesi biso tozwa tosala pe ba besoin ndambo yo petikali tosombela ye pe sika pe esika wana bango bakosomba soki balakisi motema malamu epa na yende kuna bango eke lelo basombeli ndako ndako etongami tango mosusu pe komona parmi bango akozwa mutu moko ou soit ba neve na ye ou soit ndeko na ye moko azwi afandisi ye na ndako wana fanda otalela nga ndako à part ndenge akotia ba locataire mais biso moko nde tobebisaka tango mutu atindi boye olobi ate ya tikali kuna na ebele na bana na ko utiliser oyo bandi ko utiliser mbala moko obebisi confiance ya ndeko na yango moni bon ekozala bien biso pe tozala na mawa pe ya bandeko oyo baza kuna na poto pa misala bango bazosala kuna eza pe ya pasi eza misala eza te ke ndenge biso tozali awa o déplacer okay bureau ozongi oyo bango kuna misala toyokaka bakayu wana banini banyokwa makape ata mwa mbongo emonanaka ya mwa malamu baza pe bien baza kolata ba facile vie eza un peu facile na côté na bango kuna mais bamonaka pe pasi pona kozwa mwa mbongo wana oyo baza kozwa pe kotinda bamonaka pe pasi pona kozwa ngo bon ndenge olobaki ke soki ndenge bamonaka na côté ya famille soki babebisi akopesa confiance ata na moto mosusu apembeni esalamaka pe nga moko pe naza exemple nayebi pe moto mosusu oyo bakonfia ye aza ndeko te me bakonfie ye asali pe likambo ya malamu pe mokolo eloko pe asepeli alobi en tout cas muto yo aza muto a confiance voilà ya solo bandeko balandi boki ndenge bokulaka filemo alobi kasi bo milembete bozwa kapenza makasi ya koluka kotongo na mboka na yo pamba te lobi pe ekoki bongo kosunga yo kasi bandeko bazali kotala yo bana poto bazali kotala yo toyebi te ndenge olobi te kuna pe ezali kaka lokola mbula ya mana te bakolokotaka mapa te bakosala kobe mosala mwa liloba moko koloba boye te okoko lobela bango pe epesa bango susu mwa makasi ya kosala pe ya koyeba bongo kotongo to pe kobomba soki pe bakoki koyaka bango moko tokotala to pe boni likanisi na yo ezali boni mpona kopesa bango susu makasi bon mpona kote na bango bato baza na poto bazala na moni na eko na constater que mingi bakoma na système kaka kobomba mbongo ne bombelo kuna na poto kobomba mbongo ayeya wa sali mwa ba biloko na e sali bon ba biloko neti tokoloba neti mwa ko viva asali mwa ba viva mwa zunguluke titi pona kanisa ke nazwa ta mwa terrain mais azobosa nake mwa zunguluke wana nga moko pe naza na bandeko pe mwa ebele baza na mbuka ya poto kuna okomona mususu aye budget oyo ye atie pona ya kosala mwa bazunguluke na awa na Kinshasa ekoki kosomba pe mwa terrain aozo abuta mwa eteni na epe na basite buma beteni ezali na bakinkole mikonga mwa mabele ezali akoki na epe kozwa na ko faire voir pe mutu na bitala omoni mbongo yo budget oye nango tokozwa neti mutu akofana na hotel bango soki ba il faut fana na mo hotel de luxe banini hotel de luxe wana kofuta yango tango mususu un mois mobimba kofuta yango ba besoin na ye ba déplacement soki ayeki na mutu kate akolinga aluwaka taxi mikolo nyonso budget wana nyonso soki akamataki yango asangisi yango afandi na ye kaka kuna na poto mais aluki mutu malamu uswati ye moko aluki mbongo aye asombi terrain na ye asali ata mo quelques jours azongi mais bango boyete ba mususu akomona ye afandi na ye bamona ye mwana poto banini bon ngai pona ngai bana poto
vi wana ya ki bamona poto eza lisusu na importance te po awa na Kinshasa pe bato pe balataka bazali au contraire good na Kinshasa bato misusu bakoma na okena bana poto wapi po bato pe ya Kinshasa bafanda pe bafandisa makanisi na bango bazali afandi boti na moke nazozwa nazobomba ti mutu amoni mwa mbongo boy nazwa ata mwa terrain na ngai na kaka na mike oto zwaka azi mwa terrain na ye abandi pe kotonga mwana poto ye aza kolata kolakisa ke ye aza mwana poto ye sikoyo mutu atikala na Kinshasa azoseka mwana poto abia etalo oyo aye na babilamba menga naza na mwa terrain nanga na mwa place nanga soki mbule beti nakokende na fandi nanga na isika na ngai nakokende kobondela mutu te ke nafana na hotel bien na nini yango nakoyebisa bango ke balongola makanisi wana kuyaka balakisa ke baza bana poto makanisi wana penda po nanga babwaka ngona pembeni. Ya solo bandeko balandi tolobi ete to somitini ya makanisi to kanisa likanisi nini bandeko ya bayiki sasa bakanisaka pe o nini bayimpoto bokanisaka ezalo be sika tolobi ete to sala ka mwa be chance wana ya baide po ete moko pe ayeba nini akoki kosala po ete mboka na biso etambola penza malamu ndenge bokolaka filemo lobi ete kozala pe tango so bimaki o bongisi ata next na bino to pe lopango koki koya kolala na wana ne sika to bimisa mwa mbongo mingi na flat okotala bongo salaki mwa mobembo ya sanza mibale sanza misato ngo bimisi yoiko zo apo bongisi pe annex zero be mwa toli ende ko filemo zape malamu ko fanda kaka na flat ezape na bon pona ngana za ko condamner ba acte wana ko fanda na flat ewoza tango mususu ou bien makoki eza mingi te oyo fandi mwa muke oye mwa voyage moko bo mikolo mbale misato mais soki penda boza ou bien na lopango omoni que espace ezali ou soit otali mwa next wana bébé koma ya kala oye net namonaka na ba matonge wana ba next msusu ya kala wana oye omoni ke bon espace oyo ndenge ezali na next oyo te na beta mwa modification moko na kopesa bango conseil mingi soki ba yeba sololaka na ba ingénieur na ba architecte est-ce que son anina sala mwe loko awa eko coûter ngai combien eko senga ngai boni est-ce ngaka mbongo ebele te mbongo moke nana ndeko na ngai ya ka dernièrement awa na ebise na bimbongo yo soki osali boye kokute yo moke eza moke par rapport na oyo ye ko dépenser donc bazaka na makanisi wana ki mutu aye ata mwa nex abongisi annex mwa nex ata ya 2 chambres na salon chambre donc côté chambre mususu bakangela eza bien aménager ngo kitoko soki aye bafongoleli ye babongisi akoti alali ya solo akoti alali ezali penza makanisi ya bokulaka filemo fadiala pamba te tolobi ete tozali biso nyonso bana ya mboka ezali lisolo ya libota sengeli tosola na bino bozali na poto na biso tozali na kisasa komekaka kokanisa mwa likanisi si mingi penza na bandeko bokosalaka pe bandeko ya kisasa bandeko ya mpoto zunguluki ezali mabe mingi ndeko azali na mpoto pe kuna azali kosala mosala azali kobunda soki azwi mwa lomeya alobi ete leki yaya sayelanga mwa eloko bosombelanga mwa mabele tongelanga mwa ndako boye bozalaka pe na sembo biso bayi kisasa ekozala mingi po bino pe bobebisi mitema ya poto na makanisi na bino mabe ya monoko nguma ya komelaka bango misolo ezali penza mabe mingi pe ba impoto to sengi na bino te boza lobe na bopikiliki boboka eliki ate boboka pe boyambi te atako yo moko pe ko ya mobembo ate ya sanza moko otali pe mboka ndenge ezali nini ko sala ekozala penza malamu mingi o nyoso mona ki ebeteke mwa libaku alimbisa o pe asepelaki na yango benge biso komela biso ekozala malamu mingi pona kokabola ka penza makanisi bokolaka filemo bande kwaze ko telo bisika nyonso na poto kisasa sokoze na mwa mbote kotomela ba impoto ekosala bango pe mwa malamu mingi na tindeli mbote na baya na ngabo baza na Paris bakombo na bango Brigitte Fadiala na tindeli Hilaire Fadiala na tindeli bon ba neve baza belé so na tangia wa émission na yo tango ekoleka ba neve ndepe baza belé mingi na tindeli pe banoko na nga baza pe na Paris mususu azali pe awa à cheval Paris nini awa oncle Victor na tindeli yaya na nga pe wazali na Londres vieux Claude ba nièce na nga nyonso baza na Londres bango nyonso baza na Canada nyonso na tindeli bango mbote ba Nelly ba Rémi bango nyonso ba Christiane ba Diane bango nyonso na tindeli bango bambote bino nyonso bozwi mbote uti pa bokulaka filemo kasi soki pende kozali na posa te ya benga pe yo bosola na ya kozwa pe nzela na lokola ya mondele ekozala pe malamu mingi ta so pas au mwa toli na yo nzela na wasinga ngai nzela na nga singa ezali
nakopesa kaka 090 pardon 09 99 10 52 48 nazongeli lisusu 09 99 10 52 48 wana eza ya Airtel. Ya so alo bandeko boyoki okobetaka code ya mboka obandi mbala moko na nzela ya singa oyo bokulaka lobi olongoli kaka bongo libungu tulwa liboso to peze oyo kozala malamu mingi. Ya so bandeko balandi na tondi bino botondi mingi bobetili bakwa kolanda biso kolanda kumuntula na manaka mabino na tondi botondi mingi na ye moko papa Edo Amani na bosani te mama GH mama BT na pesi bino mbote Yannick Ntula ze kolanda biso na pesi yo mbote Arnold Jerebendo na pesi yo mbote Mado Spaghetti e kabaka baloboko petelo kwa malemba bambunza mondela bamongo na pesi yo penza mbote esika ozwami e bino nyonso boko tala biso papa Mwanda na pesi yo mbote na bosani te ndeko na ngai petit frère propre Chancy Mwanda Amani Chancy Mwanda Amani na pesi yo mbote papa Matu motema ya mama Blandine na pesi yo penza mbote ya suka na sukisi epa ya papa na ngai Abe André Bakula Alima Abe André Bakula Alima na bosani te bokula kanangai Somia Libinza Bernard Boteba na pepe mbote pamate bazali ba oyo basungaka penza kumutula matondo mingi na dede miongo o asimbaki biso bongo na bililingi to pepe penza mbote esika zali tikete bandeko nyonso bolandi manaka oyo o akolinga benge biso libungu tuluntu kumambela moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tukumi bali na moko ndenge kulutu na ngai alobaka bongo na lopoto 081 00 19 921 ya solo kimia sengo mabota mabino to zelibino na mbala ya sima elongo na lisolo mosusu elongo na bokulaka Filemon Fadiala yenga Ria vraiment débité quoi Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba ango Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye kitokwe www.ehpmedia.com